swa makamukana bengi la kayonda ngwana oyo moni la kanga mabe tango bazoteka mboka na muninga na yo tilo yo zawa kebangana kokozala mupaya teba reflenga na mboko est-ce que mboka moko ko yoko zala ba passeport ebele mibale passeport mibale bimi wana pokende na mboka ni et puis no yoki pose deuxième passeport wana il faut que ozango na Rwanda. Dans quel pays du monde nga congolais passeport ebimi na ke nozango na Rwanda c'est que to koloba boy feli tegela zo diriger mboka te ba Rwanda nde bazo diriger mboka telemia wana so la déclaration en tant que moitié à soda biso mi ba baza officier supérieur na pété ya major opesa major salaire ya 212 000 avec 8 enfants ndaka zo foutre la $100 azo foutre la courant akosala nango nini c'est beau finga que policier moyibi policier moyiba te ndenge ni salaire insuffisant koloba ke école gratuité Minerva là-bas ne mati et comme $250 humanité soda au salaire à $100 a foutre la mwana Minerva $250 azwa wapi tozana balaki ebele na kati ya mboka na biso en plus mai ya fleuve Congo etonda na mbisi okokondozwa $6 millions okondopesa na Namibie po tosomba mbisi neti Thompson biloko wana eza bien te soki baconseiller oza na bango bazopesa yo tolia malamu te tala nsima zonga moto nsima kokotisa baétranger wana na motuna papa journaliste atuninga bakobenga na biso na mabele na biso moko tokokende kokoma bawumbu na pays nini. ezali oyo système impérialiste bayela kabiso. Le pays est déjà balkanisé. Le pays est entre les mains des occupants. Ndakisa. Le retour dans 4 armées na est du pays. Ba mindele ba kose Félix Tshisekedi kotsa Uganda akota. Akoti na armée na ye. Ba yebise ma yokota na ye ba ko pesa biso bor moko boy ba Uganda bazala déjà na kati. Ba Rwandais ba Burundais ba koti. Lelo le 18 bazo sala conférence ba bengisi ba président nord africain. Po batala ba limite ya bamboka na biso. Po batala ba litige ba tigana na ngona bamboka na biso. Soki ba lobi ke Uganda litige moko za na Congo fazwa. Soki mundala lobi awa na awa za Uganda. Yesa koti ba soda. Ba soda ba koti ba misa bango susu ndenge nini abango ba mikotela deja. Ba koti yo ba infiltré. Ba koti ba militaire. Ba koti ba armée na bango. Tango ba ko décider yo bako benga renfort bo renforcer biso parce que frontière na bango moko bazo kengela ngo bango moko za deja na kati Uganda frontière bango moko bazo kengela ngo bango bazo armée na bango okota facilement et ko pupola bitumbe ko za la plus bien que ça sera la guerre mondiale bakukate ça sera la guerre mondiale. C'est pourquoi je profite ya occasion oyo nous appelons la Chine to bengi Corée. Hein? Les Corées du Nord, Corée du Sud, l'IRSS, venez en aide en République démocratique du Congo. Le peuple congolais est en train de souffrir. Venez en aide militairement. Venez soutenir la République démocratique du Congo, la République démocratique du Congo, vous la Chine, les Corées du Sud, Corée du Nord. Venez soutenir la République démocratique du Congo. Comme vous soutenez les autres pays, armement, nous souffrons. Le pays est envahi par des militaires étrangers ou des armées étrangères. Tout ça, parce qu'on va viser la richesse de Nabiso. Tous les gens qui ont en aide, armement, Bosungabiso, Congo, c'est pas le Lumumba, ils sont balkanisés. Si vous avez un passeport, vous avez un journaliste. Le passeport, vous avez un vrai. Est-ce que vous avez un passeport passeport mibale bimi wana pokende na mboka nini et puis na yoki pose deuxième passeport wana il faut que ozango na Rwanda. Dans quel pays du monde nga congolais passeport bimi na ke ozango na Rwanda c'est que to koloba boy Félix Tshisekedi zo diriger mboka te ba Rwanda nde bazo diriger mboka peuple congolais bini moko bozo yoka yo moko zo peuple congolais les pays est occupé même na élection pardon Adolphe Mouzut président élu makama ba élection ba bomba ngona poche nanu. Les pays occupés n'a pas l'élection de Kogate. L'impérialisme est fort. Tellement ce peuple, le peuple est plus que la bombe. Le peuple est plus que
les États-Unis et les Amériques. C'est nous, la population. On doit décider. Donc, il y a une révolution. Quand on a besoin de la rater, non, si vous avez une révolution, vous faites la révolution pour Félix. Félix n'est pas un Moumbu. Félix n'est pas un travailleur. Et c'est les États-Unis, les Belges, les Français, les Allemands. Nde bango baza sima na bango batindika bango banyokola kabiso b'impérialiste bakende bacolonisateur bakende batiki ba néocolonialiste c'est-à-dire bandeko na biso moko ba yindo banyokola kabiso lelo soko aussi musale pas libanais a retraité yo moi bien mais moi zo musale pas na ndeko na yo mutu mwindu yaya akonyokola yo salaire a redoubler ngo le 30 c'est coquille le 15 yango ozolanda soko yo retour lobi a tiboniko nakofuta yo batu ya lolenge boy il faut ko benga na bango be élection to utikela ko sala biso moko même Félix Tshisekedi azana transition ayo diriger le côté ayo diriger ni ko diriger li ko sala le peuple muto azo sala le peuple te azali na transition azali pe ko yekola il faut Congo ezwa deuxième indépendant na nzela révolution ko sukola mboka pour récupérer batu ya mitu malamu bamboso wana bakende balambere mendo wana bakende na bango tozo mena mitu eza nano fresh esale la mboka ekende liboso bana nyonso ya Congo na likambo ya passeport na likambo ya okabola mabele na likambo ya kopitala ba définition ya ba frontière eziki talika bato la muka so ile ba kaboli ba frontière yo muluba yo mukongo okene ko sala wapi so le ba bino bumbashi komi kuna bino ba kasayen bino ba luba boza pela kasai ba Congo boza na kasai boko kende wapi bosoma mapangu bosoma bandako bokona ba bien boko kende wapi na likambo boy botala ba la mukate biso nyos na UDPS na PPRD na Palu eza ba parti politique mais to sangana lokola peuple to bunda itumba oyo soki te yeba ke colonisation mibale ezoya parce que conférence wana bazo sala ndeko pardon ezali conférence de Berlin bis deuxième conférence de Berlin bis première conférence ezaki pona nini pona ko diviser Afrique bongo ezoya pona ko meso libele o ezoya ça va pona ko meso libele te ezande pona ko morceler ba pays na bino ba kabolango na 3-4 parties et c'est une chose de télémité et talibino ba congolais nous se koyela biso ezanga papa océanté eza fayulu te eza musutu te et oyana likola mutu même il y a Félix Tshisekedi même il y a Joseph Kabila même il y a Bemba même il y a Katumbi même il y a qui que ce soit biso nyonso to souffrir même muta ko souffrir ya yambo eza yo peuple moko te na rotuna awa azata na transport a pamba okenya ta Brazzaville ezate ata passeport ko traverser na Brazzaville ezate mais bango bazana nyos ba traverser ba komi libanda bato ba kufa ezali biso esengeli to fongola misu na likambo oyo niet mboge okabwana te ata basali ndenge nini ata basali ba passeport wana ba passeport wana to yebike mutu azara Rwanda awa ko banda moja Félix Tshisekedi Zerugi nani Nyakero bangone ba Rwanda bazo pousser Congo et comme ba Rwanda et ko simba te ata mukolo moko ba Rwanda ba yato boma bango ba Rwanda ba sila soki bozo ya bozo travailler bokanga minoko mais soki bokon bisala sala bosala biso ba passeport Congo comme na deux passeports ata ba ko to évoquer bango ta nyonso to évoquer pour Congo et kende liboso Kota la balobi un bon chef c'est celui qui montre le chemin de bonheur aux autres mais mutu tozo en tant que moi na mboka to kanzaki ki akosala la biso loka malamu sécurité za la malamu et loko mo ezo sala mazate comment c'est possible président moko dirige ka pays moko toza na royaume te que non to sangisa susu ba mboka to 4 mboka po ekoma na beta tozaki na état ya royaume Congo le roi Nzinga Nkufu ndi a dirigé ki Congo Brazzaville Congo Angola pe Congo Kinshasa et lelo oyo bato lokola ba Mogagame ba oyo nyonso tu bazo diriger ba pays ya libanda batinda biteni to pe tuluku ya bato ebele ya bato bakota na mboka na biso ya Congo ezali déjà koteka bateki mboka na biso alors yo Mese Chilombo bisiko zali oza pe na libota oza pe na famille na côté ya tata na côté ya mama Botio bandeko na biso baza na kati ya Kasai ba Congo bandundu Équateur Maniema Bukavu partout tant ba ozokota ba étranger wana nyonso lobi po bandeko na nyonso bakende wapi pe to kovanda ndenge nini yango na sengi ndenge présence ya ute koloba awa
Corée du Nord, Corée du Sud. Bino nyonso tout. IRSS. Baibo se charge kana bisiko ezangi na bisiko ezali insécurité ezali. Bokota pe na sengi na président élu Martin Fayulu. Na Adolphe Moussif le visionnaire. Et loko bango baboye ezali nini. Omoni vérité bato balingaka ngo penate. Soki nazwi un message moké ya Yesu. Ngana nanga croyant. Soko zwi message moké ya Yesu. Yesu azoloba en vérité. Pour alingaki bato ba comprendre clair. Mais bango na IDPS. Loko balingaka clarté vérité te. Balingi te bato basala malamu. Ndio moni biloko ndenge wana. Bazoko sabiso na biloko tozobenga kashine oyo. Pona nini? Maladi na mboka eza nango te. Mais ce Chilombo aute kotambola komi na Lubumbashi. Akoti ba Sankuru. Akota ki bamboka na nyonso atambolaki. Et pas na ye malade ya coronavirus ezalaki te. Mais comment c'est possible? Un opposant oyo azali molobeli ya peuple congolais esika peuple azo nyokwama azo souffrir même bino ba diaspora bozola na biso libanda même ba ebo soutenaka biso ba peuple congolais ndenge tozo nyokwama na biso na mboka ya Congo en tant que démocratie. La démocratie c'est le pouvoir par les peuples pour les peuples et pour les peuples. Congolais ça na temps ya koloba molobeli na biso ezali opposant mais bango balingi te opposant aloba atambola na bamboka na ye. Fayulu azali étranger te azali congolais de naissance. Pas de naturalisation. Ceux qui ont le lobby de naissance, y compris papa na ye maman na ye bazali ba congolais. Azana droit ya kotambola tali sabana ya mboka. Ndenge nini totambola na difficulté. Mais tokufeli bande ko ebele na likambo ezanga tina. Bo tambola na marche pour bo déclarer droit na bino. Na état de droit hier Félix alebisaki biso. Babeti biso masasi. Ebele bakufaki na ndakisa. Tamusu bakoloba kenda na kufaki. Monsieur oyo akufaki na kombo ya Kalala. Que ton âme repose en paix. Mabele ya Congo yango na zotombola. Kalala tiki biso azalaki moko na kati ya parti ya SID. Akufaki na marche ya le 16. Oto salaki marche na kati ya ville ya Kinshasa pona ko déclarer ba droit na biso. Pona ko déclarer mabele ya mboka ya Congo. Lelo yo balingi te opposant tambola expliquer bana ya mboka soki Fayulu akoti akosala nini soki Fayulu akoti mboka ekotambola ndenge nini ekolo masangu ezalaki na 600 francs 700 francs lelo ekolo masangu ekomi 2000 francs 2500 6000 francs na kati ya Kasai lelo ndenge tozokende awa ekolo masangu Félix auti ekokende kuna ezalaki na 10000 et lelo nde tozabo ezongi na 14000 et bongo lobi mikolo ekoya ekozala na combien bino bandeko na biso baluluwa bajibinji basonge batetela bapende ya Kasai bino nyonso tu bozwami na kati ya Kasai tondima kaka toza baluba mais bekolo yango na tangi bino babaluba kati boyebise vérité kolo masango eza 10000 francs lelo ekomi 14000 si makokoti sebe étranger wana na mutuna papa journaliste atuninga bakobenga na biso na mabele na biso moko tokokende kokoma bawumbu na pays nini mboka oyo eza mboka kokabola te mboko oyo eza mboka kokabola te yo bitumba oyo bozobunda na Marco Kabundi bitumba bozobunda na Marco Kabundi bino mibale likolo kaka ya mboka oyo biso na kiyaka balobaka idi suwe kamaladi suwe kamo yo kobomba mbongo oyaka koyiba na Congo kasi maladi oyo koyela yo na ndako na yo okobomba te tokoyoka ngo o Chilombo abeli bitumba bozobunda ya mboko oyo mboko oyo Chilombo eza ya yo te mboko eza ya yo te ata kutu banomaka yo ipaya muninga na yo Kabangi mboko eza ya yo te soki ozosala fier na mboka oyo mboko batielaka yango maboko na posi te otia maboko na posi tata na yo wapi ye tata na yo atiaka maboko na posi liboso wapi ye yo eloko ozovimbisa mapeka wana mpona mwa mbongo oyo yo kozwa ngai nazobenga yango mwa mbongo mpo mokolo ya mabele nde ezali ngai
na bango oyo azwaka mabele oyo bazokota na sa mabele likolo kaka ya kobuka mibeko bazokende bakia mvina na bazokende oyo tente akei kala mingi te pono kubuka mibeko yo mboka oyo oke kozwila bamindele okezo bamindele na mboka oyo baya kokabula mboka tango tokendaka na table ronde Kalonzi azwaka mbongo azwaka sanduku ya mabele te sanduku ya mabele tango koko na biso akeko zwango kaka kamemi Kalonzi abeti milolo wa muyaka zoba ozuna yo sanduku ya mabele kusarila ngoni tala omoni likambo wana ngana zala kala nguna kanda biso bakoko ya kasongolu ntoto ala kanguna kanda keba keba tilom keba binomi bale na muninga na yomboso bo keba na mabele mboso makamngana bengi la kayonda ngwana oyo moni la kanga mabe tango bazoteka mboka na muninga na yo tilom yo zawa keba ngana koki kozala mupaya tebe reflenga na mboko keba tilombo Telemia wana ça la déclaration en tant que moi c'est soda. Biso mi ba baza officier supérieur. Na pété ya major, opesa major salaire ya 212 000 avec 8 enfants. Ndaka zo foutre la $100, azo foutre la courant. Akosala nango nini? C'est bon finga que policier moyibi. Policier oyiba te ndenge nini salaire insuffisant. Kolobaki école gratuité, Minerva là-bas ne mati. Et comme $250 humanité, soda a salaire à $100. A foutre la moine à Minerva $250, a zwa wapi. A buka ndaku to ayiba. Akolata bana ndenge nini, akolesa mwasta bana ndenge nini, na camp militaire botoni sa bandeko na ba civil. Ba soda ba koma ko telengana na cité. Soda koma ko futa maya koma minimiser na cité pona nini ndako ya soda o esenge ba tia bango. Sera mobuta tika ki bango bino boso boton sa ba civil soda zo souffrir bo finga ba soda ba miyibi bo finga police miyibi ration militaire ba soda mobuta tika ka le 30 juin ekenda wapi na bonne année ba soda ba fete nzala bo tindela ba biloko ya le 15 janvier basala nango nini soso moko de soda atayo moko papa na ndako no liaka soso moko bandako mibale na ndako ngo libota eza combien de personnes bakabola soso moko basoda mibale nana zwa lokolo nana zwa kingo zana souci ya peuple yo zo lala butu soda zo tambola o sala marche soda telemi basala insécurité soda tala so likambo papa yo tia soda mpanzi soda major na peta major salaire ya 212 000 azo futa ndaka $100 na bana 8 7 6 azo tangisa msu université ayiba to asala nini ndenge nini crime na mboka ko silo si longtemps ozo futa ba militaire malamu te mukolo nini ba européen biso ba africain to ba limite ba frontière na bango mukolo nini ça dit kaka bango ba yaka et pas na biso to ba ye ba frontière ya ba pays ba frontière na biso mukolo nini biso ye ba frontière na bango mukolo nini ba limite ba frontière biso to ya pays souverain. Mais si comme tous allez pays souveraineté exatée. Et Sengeli tout ça là vraiment peuple congolais tous allés unis. Peuple congolais tous allés unis. Ce qui était mboko yo bazo kabolango. Papa Félix Tshisekedi discours à Liboso au Salaka la terre à Sainte-Thérèse. Bon maman. Au Pesaki biso 3 promesses. Tolemi ba promesse na yo olobaki okotala likamba ba indien ya ba indo-pakistanais okotala makambo social parmi biloko olobaka na terrain ya Sainte-Thérèse biloko moko esalemi te eza na bato awa na Kinshasa na ville ya Kinshasa oza mwana limité oyebi paiement ya ba indo-pakistanais ndenge ezalaka bato bakangama na bakati ya misala inane yango oyo bazokende babimaka te balobi yo COVID-19 oye koloba lisusu lancement ya construction ya port en eau profonde ya Mwanda na janvier ti lelo eloko moko te
Nayako bakisa lisusu boy. Les Mayombe qui sont les plus industrialisés en Afrique centrale avec 53 entreprises. Tu vas exporter huile de palme et veiller biloko ebele. Pour l'unité, il y a des entreprises qui sont Mayombe pour faire relance dans Mboka. Tous les gens qui sont dans Katia Mboka na biso en plus mai ya fleuve Congo et tourne dans Mbisi. On a 6 millions de dollars on a pesa na Namibie pour to somba Mbisi neti Thompson. Biloko wana eza bien te. Ceux qui va conseiller aux gens bango bazo pesa to tolia malamu te. Tala sima zonga moto. Na biso na mboka na biso awa tala na santé au biso toza nango. Est-ce que ça santé a bien? Lelo boye masangwe matin à 2000 francs. Biso pe toza bana mike. Tozo fute ya bandako toza pe na basi na bandako. Est-ce que na santé na biso boye? Toko fute ya bandako. Toko fute ya ndako biso na santé na biso. Lelo yo boye oke kabola pays na de lignes. 4 lignes. Oyo zo kabola. Est-ce que nata ya Kabila akabola ki? Ça va? Yo yeko dona na mbongo na biso. Merci dona na yo mais jou ezali. Biso toko revendiquer. Banda la kaka ou Thompson ezali awa. On biso bokama Thompson. Donc ngama tsombi kwa tomona Thompson ngezati. On Thompson ye belé, on Thompson. Tomona Thompson ye na belé te. Quand le couteau dans le couteau. Le couteau dans le couteau. Faire le biso mboka ekufi. Mboka ekufi azoko kanda makambu te. Tolingi ya longa mbese ti lombo tolingi olongwa na Congo. Tolingo longwa. Oko kana makambu te. Tolingo longwa. Olongwa na ba police na yo. Kokanga batu. Kokanga batu. Police moko nzala buzoba. Ba police basa na mboka oyo ezalaka te. Moko déjà na ngote na Congo awa. Ngaba ka batilo mo na ndimaka ngote. Azali président.